c'est grave. Ça dit, selon explication na yo, que à la place de Ali, les arbres qui ont été bandés. Parce que foule les agis na sayo et qui va. To kanya qui est auto vidéo. Vous videz dans le pétard. La tchagi caméra place wana. Fou les aka kawana mais beaucoup clôturé beaucoup qui moi banda si si. Toujours parce que tout ça la clôture. Comme le gouverneur avait dit que à ligne au monde a laissé sous débordement té kotatina makadam. Yango bloqué qui pour l'instant, on n'a pas encore si terminé. Il faut que y ait un chariot. Si on dit que tu es un babangoté, ça veut dire fermé. Il y aura sabotage. Il y a des cas où il y a un bambi na ebe na njela ki. Mais ce que na ndenge to salela ki. C'est que le temps que bango les bakangisa yo. Ba ya ba boire comme évacuation de salema chaque jour. Évacuation salema chaque soir. Pour que tu masso les canards. Pour que tu nios ces évacués. Non. On a quoi une explication? Non. Avant mon anga sikoyo. Avant mon anga sikoyo. Na yega na butu. On a une vie ça révolution. Na yega na butu. On a l'avantage. Il y a en face à moto avant de retourner dans ma réponse. On a l'investigation, j'étais ici. Donc je connais la situation. On a sali 2 jours dans mon agent au Sala parce que quand j'ai interrogé, c'est que j'ai fait expressement, je suis arrivé ici. On a commis à 2 jours d'affilée pour voir. Ce que nous avons pourquoi il y aura la même situation. Rien ne changera. Au contraire, pas la même situation. Au contraire, na tongo okomona bato ba ekosani bango ba ekosani ba ekoboka bango nde ba ekoboka na butu quantité ya biloko bazolongola par rapport à biloko ezokota o ba longola ya mutu tokozonga no na 20 heures sur aux autres informations on a des équipes débordées et comme va tina limite mais comment idée ko ya bino ndenge nini boya na site ya quartier résidentiel. En face de vous, vous avez une école. Je suis d'accord. Tout le monde a l'esprit que vous avez un site à Mouné Neko et en Babiloko. Est-ce que vous pensez ici, dans la quartier résidentielle, on peut ériger site de recyclage? Il y en a un rassemblement à immondice. Ça, c'est inadmissible. Allons d'abord dans le départ. Dans le départ, on avait 61 sites. Quand l'Union européenne gérait les stations, vous avez 61 sites. À l'époque de Kimuta, le site est sous Baboukaki. Nous nous retrouvons maintenant avec 9 stations. 9 stations pour la Kinshasa. C'est déjà grave. Je vois que moi, quand même espoir. Il y a moins quantité de déchets, c'était ça. Mais tant que nous avons des décharges. Il y a des décharges. Ah, vous avez des briques. Il n'y a rien. Il n'y a pas autre chose. Quand nous avons des ils ont 21 et ils ont 60 et et que pour le moment, on a place. C'est-à-dire, il y a 2 choses. Quand on a nos cités, il faut que vous ayez un terrain. Et puis vous battez, il n'y a pas autre chose. C'est ça que vous appelez site. Parce qu'il n'y a aucune machine ici. Non, il n'y a aucune machine. Machine exacte. Donc quand on parle de site, mais toujours par rapport à des charges. Là où l'endroit, surtout dès que tu vois la bandale. La bandale n'a pas tiré ici. Toujours la place pour boire. Mais pourquoi il faut écouter? Pourtant la bandale. Et pourtant la bandale. Je ne refuse pas. Mais bandale les a quartier résidentiel. N'est-ce pas quartier résidentiel? Ils ont inhumain. Dans le quartier résidentiel, beaucoup de site à tes transit. Il y a déjà école. Non. École là. Non. C'est ça qui n'a pas de débordement. Non. C'est résidence c'est là bas football. Vous n'avez pas. Mais chose qui n'a pas sachet, nous ça facile même pour le prendre. Ça c'est un problème. Deuxièmement, Soki Bolingi, la moindre des choses de pouvoir vous aller. Province a sombi mapango parce qu'il en a le pouvoir. À cause de 40 mapango à Bougi mapango a clôturé la soana pour la protéger l'habitat environnement. Tant que Babilo gozoya ekoti na kati ba décharger, il y a un travail qui est fait là-bas. Va charger na mitougi pour que bateau baza pembeni baza l'affecter. Ça ne pouvait pas se faire comme ça. Ça ne pouvait pas. L'État il faut somba. L'État il faut somba.
Madame la commissaire à l'environnement, as-tu relancé une opération de sensibilisation? Il y a un foyer par rapport à moi, je ne crois pas à la sensibilisation. Papa, je suis quelqu'un qui ne croit pas à la promesse, à la sensibilisation. Ça, je n'ai pas là-bas. La politique, moi, je ne crois pas à ça. Ah, tu es clair. Maman, tu es un banda là. Tu as un bandal la poubelle. Tu as un bandal Paris. Et comme un bandal poubelle. Pour nini, pour bailler la biso poubelle décharge publique, on a katia bandal. Tala yo mona simana école ya ban. Combien d'enfants étudient ici? Qu'est-ce que les enfants gagnent dans leur corps? L'État congolais, bazana banate, bazana banate. Point d'interrogation. Soko baluki boy. Ezali parc pour enfants. Oui. Et belge atika yango. Mais l'État congolais, oyazali congolais. Oya boti bana Congo ko boko la bana Congo a bafoué parc wana. Et comme il bana bazo sakana vélo soko tali bazo kota tina kati ya maya poubelle. Lelo ye mukolo mala mbula ezate. Soki mbula ebeti. Nganda ko yango. Okangi porte, okangi fenêtre, otie climatisation et landi otina kati ya chambre. Siko yebisanga poto vivre na bonne santé, to poto kufa lobi. Gouverneur à l'écart il y a 2 dimanches. Il s'est même pas arrêté. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes. Oyo. Alansa qui kindi bopeto na président de la République na commune il y a bandal. Est-ce que oyo ça bopeto? Batuba côté ka. Et ça bopeto. Bureau à l'état ya wana likolo de GRK. Bomoni yango DGRK yango ya bandal. Oyo ça bopeto. Batu nyonso baza awa. Soki mbule beti mai ekote la kapso tina kati ya mapango mai ya poubelle. Soko koti ngokota a okota te poto etondi wana. Ba administrateur ya poubelle ba fandi wana. Musana ba restaurant malewa bazo lia. Mais ba fandi pembeni ba administrateur ya poubelle. Bazo zwa mbongo ba kotanga mbongo ya pousse. Afuta combien la pousse? 3000 francs. Yo. Ça dépend. Mais azo poussa pousse. Siko yo biso batoza awa. Bango ba fi poubelle ba yena ngona banda. On a 2000 la pousse. Dans son muza pousse ayo boire boye. Boko futa 2000 to yenda futa bino. Yenda ko futa. Monta pousse na zo boire matita futi bino 2000. Mbongo abo pesa ba quittance. Na ko mona sorta quittance. On a réellement ce moment on est na mais yo tanga pousse ça yo na suka ya journée tout na bango se ba comptabiliser combien? Massa yo boire pousse. Maman aujourd'hui déclaré na ba déclaré. Ni on se toujours déclaré. Na congolais, na za droit ko inspecter bino. C'est une information. C'est une information. Na za congolais. Ko inspecter ni on so. On a la calendar do so la poubelle landaka yo. C'est très important. Tika o tira sa bouteillage. Ko tira sa bouteillage ate. Yaka. Olobi na ngal. Olobi mama ya za tatanga la mama. Mama loba. Na ko loba. Mama la ka saki na matete soki yo tira nga poubelle. Maman. Maman. Mon cher. Ne canalisez pas son information. Oui, maman, tellement. C'est là, non, arrêtez d'abord. Oui. Les enseignantes, ce n'est pas normal. Monsieur, je te demande, tu as refusé de venir. Ce n'est pas normal. Tozaba na Congo, mais oh tozomona awa eza normalité. Biso toza enseignante ya ango awa. Na kata salle de classe, on n'arrive même pas à respirer. Tozo pesa cours, bana bazo kokate à tout moment. Bazo kanga bazolo, bana bazo kokate à tout moment. Ba ke ko se soulager mabe. Ba no mabe, mabumwa bana tozo yebate bazo lia kanini. Bana bazo ya susu ba classe T. Mais examen bana bazo ya kali susu pour nini. Donc oh mal au ventre, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Toyebité. Solonio on a quatre classe. Moi je suis ici. Solonio c'est côté na quatre classe. Obimabo jusqu'ici devant la porte, il y a une école vraiment. Bourgmestre à Zawapi. Il y a la commune à quelques mètres. Commune est juste kaka à côté. Donc et comme il pembeli bala bazo somba ba manga devant les classes. Ba manga wana ezo zo solo ba biloko ba poussière ba il y a biloko belé ba bazo teka awa. Ezo zo ba poussière tozo e baté to komi wapi. Bolingi bo boma biso to bolingi bo sala papa ya kao.
poubelle devant l'école. Poubelle, ils ont déjà esprit à ma baie, ils ont à Koufa. Les amis, attendez, vous allez parler. Ils ont mal à mouter, mais devant. Bon, tu as esprit ma baie devant l'école. Ils ont mal à mouter. Bana bazotanga bien, tes mémoires à bana et commis troublé dans ma cambo belé la carte. Très bien. Tolembi. Ndeko. Yo ne oza posa ka pusu. Oza posa pusu. Hein? Au boire à micro nyonso. Soko yawa, ozwa salita ngo wapi po ya na mwa. Awa, telema kakao, nazoyoka. Ngelo ko ngina lobesa bu. Batu oyo wana bazoluka défense wana. Il na bango ezani. Po bato bazoloba wana basa bato basa pembeni awa. Batu na bango, fulu oyo ya bango. Babwaka yango wapi? Pour mutu ya lié, il faut abwaka salité. C'est que salité oyo bango bato bazoluka défense. Babwaka yango wapi? Baso na butu bazobwaka même kutu. Nako ba même koto zinga ya koto. Ba pusu oyo le kaka, ba chaka fulu te. Bango baso zela na tunio. Salité oyo zo kobwaka ozwa yango wapi? Na bandaku na bango. Na bandaku na bango. Ouais. Siko na tuni oyo eza fulu. Oyo eza fulu. Oyo eza fulu. Oyo eza site ya décharge. Là si yo zo trouver yango normal. École ezali, ba résidence abatu ba kocha site ya décharge. Wana eza problème ya l'état congolais. Te na tuni yo. Yo zo mona ondeni. Te ngana ko mona te. Po ba oba mona déjà basali. Ngana ko mona ndenge ni. Les amis, venez d'abord, venez les amis. Vous allez. C'est vrai. Oh. Vous connaissez aussi Papa Sango? Oui, je connais. Toi, tu m'as déjà vu. Bonsoir la politique. Toi, tu... Attends d'abord. Toi, tu m'as déjà vu où? Dans la télé ou bien dans le téléphone de notre papa. Ah, soit à la télé, soit dans le téléphone de papa. Oui. Vous étudiez ici? Oui, on étudie ici. Attends, vous allez parler l'un après l'autre, hein? Il ne faut pas déranger. Hé. Allez, dis-moi un peu. C'est tous les jours. Tu es en quelle année? Tu es en quelle classe? 4e. 4e. Alors, quand tu viens ici, qu'est-ce que vous trouvez ici à l'extérieur? Toutes ces saletés ici, c'est la poubelle qu'on vient déposer ici. Ça vous dérange aussi à l'école? Oui. Ça fait comment? Ça fait l'odeur ou bien l'odeur des pipis, ou bien l'odeur des manières, tout ça. Ça vous dérange quand vous étudiez? Oui. Vous n'arrivez plus à respirer? Oui. Si on part écrit, ou bien on part laisser les cahiers, ou bien si la pluie tombe, on vient regarder la poubelle ici, ça nous dérange. Ça vous dérange? Tu peux encore parler? Oui. C'est tout si. Oui. Oui, je vais dire. Oui. Quand il pleut, la poubelle ici, quand on a ça de glace, on a ça d'étudier. Quand il pleut, la poubelle s'y fait sortir un mauvais odeur. Alors, même si on met les cachinets, on sent toujours l'odeur là pour sortir dehors ou faire quoi. Parce que cette poubelle ici, tout le monde qui met la poubelle pour venir jeter ici, ça nous dérange. Ça, c'est notre école. Quand il y en a la poubelle ici, si on sait cette odeur, c'est la pollution de l'air. Ça. On est en train de polluer l'air. Alors, si on est pollué je peux même expliquer comment. Si l'air était pollué, nous allons tomber tous malades. Parce que ici, il y en a un commun. Ici, il y en a l'hôpital ici. Il y en a sur l'hôpital. Tous les poubelles, on les met toujours ici. Mais ici aussi, c'est un école. Les poubelles, c'est pas passé ici.
c'est un mal, papa c'est un mal. Ils savent pas que nous aussi, ils savent pas que nous aussi, ici, nous souffrons. Quand la pluie pleut, on ne peut plus. Alors, comme on est des élèves, on peut sortir cette mauvaise odeur. On rentre à la maison, on continue à sortir des mauvais choses dans notre corps. C'est la maladie. Et puis on reste à la maison. Les enseignants peuvent croire que l'enfant fout l'école, ok, il est malade. Les amis, je vais vous s'il vous plaît, je vais vous libérer. Vous venez de l'école, vous devez rentrer à la maison, ok? Moi, je vais continuer le travail. Nous allons faire tout. Nous allons voir les autorités. Nous allons dénoncer. Nous allons montrer également au monsieur le gouverneur de la ville. Il sera informé de vos recommandations. Vous rentrez à la maison, nous on va rester travailler, ok? Et on aura une solution pour vous. Tout sera arrangé, ok? Allez, bye bye les amis. Mbote Nabino Balandi Abosolo Télévision, bienvenue encore une fois aujourd'hui. Azali qu'on s'est retrouvé dans la commune ya Bandalungwa. Commune ya Bandalungwa ezali na district ya Funa, bien sûr na Kinshasa la capitale, parce que Funa ezali na plusieurs communes, entre autres communes ya Bandalungwa, Ngiringiri, Selemba, Ubumbu, Makala, Kasavubu, Kalamu. Mais awa tozali na Bandalungwa. Bandalungwa o ekenda sango, Bandal c'est Paris. Bandalungwa eza na ba quartier belé, awa toza na Bandal Molar. Ezaka Bandal Molar, toza na Bandal Adula, Bisengo, Makelele, mais toza na Bandal Molar. J'ai décidé moi-même d'arriver sur place pour s'imprégner de la situation. Il y a salubrité à ville province à Kinshasa. Quand Kimbuta fut gouverneur, parmi les griefs, qui reproché Kimbuta, ezalaki likambo ya insalubrité parce que Kinshasa ezalaki na bosoto o bokoki ko imaginer te. Nous avons combattu l'insalubrité. Nous avons fait ce qu'on pouvait faire pour permettre la ville Oyo ekoma kitoko ekoka kozongela espoir nango ndenge tobengaka Kinshasa la belle. Finalement Kimbuta était parti. Jantini Ngobila est devenu gouverneur de la ville à Kinshasa. Tant que Jantini a côté, parmi les piliers à Jantini Ngobila, il y a un programme, monsieur le gouverneur, à Lansaki Kin Bopeto, parce que Kinshasa est à la salité. Je me souviens que pour la Kin Bopeto, le président de la République s'est déplacé personnellement sur invitation à Jantini Ngobila, gouverneur de la ville. Président de l'Assemblée provinciale Godé qui a pris par peu l'autorité en Ndenge. Cérémonie en Salamaka à Anabaka Yao pour lancer une opération Kin Bopeto. Quelques jours après, au Monaki, quelques manœuvres sur terrain pour la retalisa que l'opération est vraiment exécutée sur terrain. Mais l'élo jour pour jour, une année après, quel crédit, quelle confiance tokoki lelo ko attribuer na Kin Bopeto. Est-ce que mon salaire est salamito et salamité? TV radio te na ye na commune au place balança ki Kin Bopeto. Pour na koya kotala état ya Kin Bopeto après avoir balancé yango. Nazali awa, heureusement pour nanga je croise un député national Eli Afuna et sa circonscription na ye. De l'autre côté, vous avez une école. Il y a une école Ango Ango. Nasimalanga, il y a un centre hospitalier. Eza Nasima. Église et pasteur Mukuna Seka Eza Musikate Eza quelque part. Donc, Bana Batanga Awa. Église Moussousoupe Ezali Awa Libre d'Afrique Ezali. Awa Ezali Park. Et si Bana Bayaka Kosakana, Boromona Binomoko ba vélo Ezali Ebele, place Bana Bazako Sakana. Liboso kuna ezali commune bureau ya bourgmestre la salaka awa ba service à l'état ezali so botali liboso école bokuta ba malewa ezali c'est tout un service batu baliaka ezali toza na quartier résidentiel ya Bandalungwa. Mais le constat est amer. Nazo ebate
na nécropole place bakundaka bato eza propre koleka bandal. Je précise ce que je dis. Nécropole entre ciel et terre et l'équipe bandal na propriété lelo ndenge tozali. Parce que situation na kutia c'est inhumain. Ata askaris na libumwako vanda na ba condition na kutite. C'est regrettable et déplorable. Awa ezali moko ya ba site ya décharge ya ba déchets. Union européenne tango azaki na ville ya Kinshasa atongaka ba site kotongezalaki terrain batongi biloko ka bozo mono et à couleur avec ba miro, il y avait pas autre chose. Union européenne a salaka ngo dans les soixantaines ba clôture wana. Mais esprit à Union européenne ezalaka batu batiaka ba biloko na ba sac poubelle bakangi yango ba yeko déposer awa le même jour ba longoli yango. C'est dans cet esprit de l'Union européenne a salaka ngo. Lokola batu ebele moyibi eza na mboka suki mbuta Union européenne akenda makambo ne tikala Gentini Ngobila tango ya kutaki Union européenne eza kei azobundana na kini bopeto ba site nyonso wana eza ndenge ezalaka te au lieu ezala plus de 60 à en croire les personnes que nous avons trouvées ici au bazo représenter Gentini Ngobila et il nous parle de 9 sites opérationnels lelo entre autres ya Sayo nazalaki na Sayo bokomona pe ba image na Sayo bakanga yango ya Sayo pote balongola biloko kuna ya awa bien que kuna pe salité zali alors awa toye binomo bota la site yango ndenge zali na bandal oya Paris place balansaka opération kini bopeto une année après tozongi honorable yaka vraiment le constat est déplorable honorable des passages na moni yo na bandalungwa o ezali fief na yo électoral na sima ngai eza bilanga te na sima ngai eza bomengo te na sima na biso na yo ezali fulu ndenge totelemi awa eza motema solo ezo bimawa okondima oyo ka solo ebembeke solo ezali awa et c'est cruel dans une ville la capitale na bandal oyo eza parmi ba commune to benga ba centre ville et sika balancer kini bopeto une année après bino ba député botiki population azo kufa population ba votaki ba électeur na yo bakomi ko bituna eske bazana ba député to bana ba député te yo député omoni fulu ekomi boye botiki yango boye ndenge nini ndeko ngai merci beaucoup de ta venue na Bandal. Tu sais que quand nazali moi na Bandal, j'ai grandi à Bandal moi. C'est là que j'ai habité pendant plusieurs années. Parce que les électeurs je me souviens que l'année passée, qui sur place, les mêmes personnes au Bayamio, qu'il faut délocaliser Foulo. Et c'est normal que Foulou est à la pembeni à école, même si c'est bien géré. Du fait qu'il y a une école et qu'il y a des églises tout autour, vous ne pouvez pas mettre Foulou Oyo et Sika Oyo. Oh non, nous allons bien gérer. Tout ça, comment ça se passe? Aujourd'hui, les conséquences sont réelles. Et tu as interviewé tout à l'heure une enseignante de l'école, elle a dit clairement qu'elle est là. Même les élèves vont parler. La diarrhée, la typhoïde à cause de Foulou. Donc mon cher ami, mon cher frère, et là on a Gentini Ngobila, Azali papa, Azana Penabana. Est-ce qu'il y a Azali capable à cause de sa moine année à Tanganangwango? Parce que s'il veut garder Foulou Awa, Aïe s'il est capable que Banana et Payarotanga Awa. Parce que Nanomba, si jamais n'a pas Moana Awa, Yo Israël, jamais au Kolinga que Moana yo Atanga Ayokaba Solo Nengwana. Non, qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui apprendre à cette jeunesse? Donc, je pense en tout cas qu'en tant que député national, il faut interpeller le gouverneur pour qu'il ferme cette histoire. Mais mon cher ami, Yo Tipoto, Nabamoka Mopaya, fou les apembongo. Si on est organisé, ça va faire plus de 20 ans que nous sommes incapables de gérer nos poubelles. Il faut que l'Union européenne aille à Awa, appeler sa mongo pour gérer les bisous à poubelle. C'est de l'inconscience, c'est de l'immaturité politique. Il est grand temps aujourd'hui que nos politiques, que nos gouverneurs puissent grandir. Voilà un petit peu ce que j'ai à dire. Je suis outrement choqué en tant que député national et je le dis vraiment
à tous les habitants de Bandalungwa que Tokotika Binote Ngamoko moi la bandale na zali na passe mingi na motema et je vous le dis que nga na diplôme nanga na ango na diplôme nanga na 1996 si je ne me trompe pas. Na diplôme nanga na ango donc je ne peux pas accepter que bana na biso batanga na ba condition wana. Voilà très bien. Merci honorable. Honorable a donné son point de vue. Les députés se limitent à ce stade. Moi, je pense qu'il y avait une possibilité d'arranger cette situation. Na Libanda, na ebite mokoyo. Curieusement, batu ba dirigeant la ville, batu ba dirigeant la moka, batu ba dirigeant la institution, bango tu ba kendaka na mboka ba paya, ba mona ka organisation ezakuna, mais soki ba ye awa, ezalaka li solo ba kwa kosala eloko te. Na Libanda, likambo ya gestion ya poubelle. Bokomona bato bazana ba bac poubelle to bazali na ba sachet oto benga kaka ba sachet ya poubelle. Bazo tia sanitaire bango na kati bazo kanga yango. Soki mituke ezo lokota yango parce que ba sachet ba saleté onyo soali soki aki na kati ya sachet ça allait plus être important et facile kotombola ka ba sachet ko tia yango pona okenango. Na ko éviter ba solo. Mais tala ndenge baza ko sala yango. Bazo tia yango pe na maboko tala bano bana mikie bazo sa biloko wana na maboko. Bazo sala biloko na maboko. D'abord na risque ya santé ya vie na bango moko. Mais ce qui est dangereux toza na Bandalungwa, place où tozali ezali résidentiel. Ezali résident. Est-ce que vous comprenez les places elingo lobake bato bavanda kawa. Fou le koko zala te place. Ça c'est de l'irresponsabilité. Bokoyeb sanga te. Eza poto lingito banda kotia site ya transit e bandoko ya biloko ya boleki na ndimi. Si ta transit coupe et débordé tina niveau solo yango neto za bombule zo menacer kobeta naza awa na bandali timbule kobeta so imbule kobeta na lakisa bino pendant mbula na après mbula c'est ça va ça so que zalaki solo ba mona kango ndebo bae solo ezalia eza po solo ba yoka ngo moyebo mona ngo ezali mais le bourgmestre dans son bureau quand il va terminer il va partir ba mama nyonso ba futaka ticket na compte à l'état bazo futa pe mais c'est grave. Des députés provinciaux, président de l'Assemblée provinciale, bato à Kinshasa, vota ba député à Kinshasa, bino bala Kinshasa, yango. Mais 2023, vous allez encore demander aux gens de vous voter. Mais vous êtes incapable de délocaliser full pour na bango. Mais en 2023, il faut pas voter bino lisusu. Bo signaka mikanda bango ba umbu, bino nde bo renyaka bango nde ba umbu. C'est bien. C'est moi le kaka. Yo, je pense qu'Oyebi, c'est un air de jeu. Awa, tala ba vélo. Biso to kolina ba vélo oyo. Na ba viena biso oyo, ba kim. Tala lelo, il est impossible. Ton ba luka awa to kei, na boena to baluki na sima boy. Et ça o baluki ti o l'équipe lelo. Bana ba komi obligé à rejeter fulo. Donc c'est vraiment ce qui donne vraiment bana na biso. Donc, et comme tu le dis aussi, le bourgmestre aussi n'est pas bourgmestre. Il faut passer à la Moussala. Que font-ils réellement? Tu vois? C'est ce que je me pose comme question. Oui, nous attaquons le gouverneur. Mais toi, en tant que bourgmestre, quelle est ta position par rapport à cette situation? On va niquer un bureau pendant que Bana Bazo soit typhoïde, nous ne pouvons pas accepter cela. Et puis, Bino Bajen, il y a Bandalungwa. Bino Bajen, Batata. Bino ka marche yango bino marche bobo sala te bobo zelaka bobo ka marche à IDPS ya la muka ya PPRD ya Moïse Katumbi nde bobimi na balabala bino ka sala marche yango bokoki kotele mabolobi soki balongoli fulo yo te biso to kosala eloko awa te boko lemba te na lobi boko lemba te totelema mbala na mbala masa sebeta tango bazotonga yango totelema kama masa sebeta awa tosa do botelema pona koboya fulo me masa sebeta à l'époque là tolonga ngenda za bourgmestre lewa longa ngeza balongola masa sebeta sport loisir kuna pas ne baka ko chamba ayo tiango awa ngaba kanganga mini to benga directeur école ya ngwango azaka ne faible défense tolonga ngi accepter ça nango liboso bana classe c'est quand on va yango to abando panda pembeni mais ayaka ko sala ta vérification te gouverneur nani bourgmestre za gouverneur ayaki akotaka l'église ya seka gouverneur akotaka l'église ya seka awa président de l'Assemblée provinciale Godem Boy église né ayaka awa ata sambelaka solo bangungi soko lale ata 18h kaka telema awa
makolo ekovimba na bango. Bino badepute provinciaux, bino badepute na bino ya province, ya nationalité province banani. O bino bo voter na bandala, député na bino. Si le coup de kirage ya mai wana laka azosala ngote. Alaka osala kirage ya mai makelele po ati baseba dindaka te. Si lelo. Donc ye o to yokana bango une semaine, donc osala jour moko 2 jours. On ne sona na bango ya wana. Intermédiaire ya kolobela ezate. Bandale baby. Lele komisa mbule beti ba mama ki makala biloko ba déplaçaka. Même ifulu oyo tamba to tongango masa sebeta awa. Eza touristique bana basakanaka. Tolongangi alobaka bien limite ya poubelle yango asaka clôture nango. Mais sauf que na mutema mabe ya biso na biso ba congolais et comment nango ya débordement ba musu ba bima ba chef du poubelle. Ba kana ba kama pesi ote bambango awa. Chango awa. Chango awa. Bazolia mbongo kaka. Beti bato ba ya ko ngo oyo ba pesa ka mbongo. Clairement que danki eko ya kolongola. Bato ba ya ko poubelle oyo ba pesa ka mbongo. Bafuta 2000. 3000. 3000. Soka toni kaka simuta fulu ye. Telema o. Poubelle kini telema. 3000. Bafuta ka mbongo. Attends. Papa. Yo boaka fulu awa. Bozwa ba fulu ngo. Na zamuta marché bayaka. Bozwa ba salta bayaka oye na ngwa. So yo ko boaka. Uti bayaka. Alors, si on est boyaka. Bolongo li salité boyako boaka. Bo futa mbongo po boaka. 3000 francs. Ba pesa bino ticket. Ba pesa. Pousse surtout. Pousse ba pesa ka ticket. Ba pesa. Oye la kisi ko futaki. So futi ba. Par tour ndo zo futa 3000 ou bien chaque fois journée mobimba. Je me baptême. Je n'ai pas la premier tour, n'a pas 3000. Deuxième tour, n'a pas 3000. Donc chaque tour égale à 3000. Voilà, j'ai ton amour. J'ai tout ça là. La qui ça j'ai ton. Pourquoi nous on boire boza na jeton? Déjà boire déjà. Mais pas ça bino jeton. L'accent na jeton. Parce que j'étais zaté. Mais pas ça. Na pesa qui déjà. Ba pesa 3000. Au pesa bango 3000. Ba pesa nga jeton. Ba pesa jeton boaki. Soko ye 10 fois. Soko ye 10 fois 30000. 30000. Eh. Zambe. Papa Sango. Ouais. Mboka na biso eza na motema mabe. Tolingi lisusu fulu oyo lisusu place oyo te. Tala biso bato ya base ya UDPS tozali awo. Bakomi kobenga biso te base fulu. Eske biloko aboye ezalaka totelemi tosali marche awa po balongola fulu oyo balingi te bazoloba te makambo ezali ya ngobila. Lokola ngobila ye azali awa ayepo na makambo oyo azotelema awa. Tala église ezali awa. Tala hôpital, tala école ezali. Mais biso bato ya base tozali tala ba restaurant papa. Tala bato motema mabe. Bana bazobele chaque jour. Awa likambo ekomi kaka IDPS. Est-ce que IDPS nde ezali komema biloko oyo ya fulu oyo ezali kotelema awa? Pona nini motema mabe boye? Commune ezali awa. Est-ce que Bugumesa mona ka fulu oyo te? Amona ka yango te. Ye ko Bugumesa to tina mituka ne ya koboka ba. Papa. Ye bazala mituka na. Bazala ba société. Omoni mituka oyo. Ezala ya ba société. Tolingi lisusu fulu awa te papa Sango. Lobele biso likambo ya fulu oyo. Puisque so to agir, tokoya kobeba na place oyo bato bakokufa pona likambo ya fulu oyo. Lobele biso tolingi fulu awa te. Reporter mususu ba na politique na côté ba tina stade municipal. Une grosse quantité ya ba capoche za kuna koma na ngoli ya bordelité ya football. Bokende komona kuna eza diabolique. Tala presse eza qui établi ba buki yango na dangi po ani kolongola ka ba poubelle na bango. Awa nyoso toze polluer na bité so coroner ça neto ça. Na knabité ba ta coroner ba ko saka to ça na. Toze polluer mentalement et moralement, physiquement. Awa pena to sabe na maladie pena tokomi ko sala diarrhée ya ko sala. Bonjour d'abord. Maladie. Bonjour papa nazane grandi na bandal na koli na bandal na botami na kati ya bandal. Biloko boye sala ka te papa toza awa na pasi toza yango papa boso na politique fulu oyo papa toza liboso ya hôpital ya Ops Manyuka. En plus toza liboso ya école ango toza liboso ya école foyer social. Mais papa église aide awa souffrance fulu oyo solo bongo so mbule beti so mbule beti
kati ebimisaka mai papa mai ebimaka na eloko mai eloko ya vert eloko ya essence to mai moya mabe toza na souffrance à part ça terrain municipal na kati papa bosolo kota pe terrain municipal na kati okuta bandumba tu oyo baka na banwa mikia bafazer bazala bavitoa basangana kuna na municipal ekoma lié ya batiel bordalité kindumba autorisé batiki ya biso terrain toyebaka toyaka bourgmestre ya biso na kombo toyaka komba bourgmestre ya biso na kombo balobaka soki nani soki bachile komba bourgmestre na biso tokoyebi Penda papa bosolo la politique. Dele koma kingakati. Aye koma kingakati toyebaka te mana banda terrain na biso kingakati eza babotini ya bordelité oyo bakingakati so trouve to ya bordelité ndenge ezosalela ana na stade championnat ekoma nango nde ya babotini oyo nyonso comme hotel musique ya suki ebetaki awa même ba Clinton ntango balongwe baye kobeta wati babetaki awa force ya wenge euta na bandale référence yango terrain yango biso toalaki awa donc banda nzela na biso po tolongwa classe so toke makolongana na télé de la Gombe tokatisaka tokoti camp na baka yao tokoti camp tokei tobeta nzela na biso makolo yango wana tobetaka ti obimi kuna nini oke toyebaki nzela mosusu Non, mon cher, en tout cas, encore une fois de plus, merci beaucoup de ta venue dans le terrain municipal à Bandal. En tout cas, nous sommes vraiment à Bandal. Nous sommes mes frères. Parce que le pont, on a la boulangerie, la chambre froide. Le terrain municipal de Betty Balego, à la Boïti. Le terrain municipal, il y a mis des joueurs à Makassi. Et Belé, des équipes. Les stars. Les stars. Bamanaya, AC Bandal, Beblo, Awa, Tobeta Babala. Donc, Jamaïque. Donc, et ça la beauté de Konangaï. Un terrain de football qui aidait pour toute cette activité physique. Moi et Belé à bien. Et t'as là le commis. Et commis dans un hôtel. Et comme on a ici à Kuluna, il y a Romela Babombe. T'as là préservatif. T'as là. Ce n'est pas normal.
yango mokonzi. Eh bien, dernièrement, tokela mona nani dernièrement, tokela mona ministre à sport, na honorable Kissel Vanga, ayambaki biso au moins pendant 2 heures, on a plaidé pour la cause il y a terrain municipal à Singibiso la visite naie à partir du 15 janvier. Donc Torobeng s'est opposé là 15 janvier 2022, Toriana ministre Awa et puis a relancé les travaux au mois d'avril. Donc Obi est basé pas politicien mais on va faire pression pour réellement déjà tuer le 15 janvier à Wanaye et en avril les travaux bien sûr et ban. Voilà un peu, j'espère qu'il ne va pas nous honorable, il faut surveiller des ministres. Il faut surveiller des ministres et des directeurs. Les politiciens, les français, papa. Vous devez être vraiment... Il faut suivre ces gens-là. Yo, Zamolobeli, vous êtes la députée. Batouana, ndenge boke okutana ye akojongle yo kaka akobisoka no film vous fite akolobelo kwa mulai et puis na suka yo za na charge population azotalela yo ayebi mutu wana te azotala yo yo noza plus proche na bango bango nde bavotaki yo donc il faut bosala yo kobimisa mbongo babongisa stade te mais vous devez pousser les choses parce que je ne peux pas admettre stade oyo pourquoi tozaka na ba projet inachevé mbongo ba débloquer soko ke na barumbu okuta terrain wana ya ulisa et c'est si là mais bato babetaka balete bakanga ngopona nini eyebani te so boke na Delvaux ndenge moko awa na Bandalungwa est-ce que bazo comprendre que Bandalungwa ezali cœur place tozali awa c'était une belle commune comment cette commune eza commune ya référence ya bakambo ebele kin bopeto mokonzi mboka lancer yango na bandal et bongo bandal yango balancer mais non c'est grave c'est grave bino moko bozomona awa place tozali toza na zamba ndangi te place tozali awa eza pe nsele te toza pe na mbandaka te toza na Bandalungwa yo mutu ozanga na potolo baka bandal c'est Paris na bino nde yango zamba boza na zamba gorilla ko bimawa nyoka zalia et puis au-delà de ça basi ya ndumba na mibali ya ndumba ba comprendre que place à ko solder plan yango yo bakoma ko solder na bango donc soki balingi ba travailler il suffit boyoka na soki ba kotika na mulili yo à partir awa basali chantier babibi bakei tokutani na ba préservatif mosusu eza ya sika apparemment ba uto boaka siko awa donc na moi tout comme na butu criminalité certainement boya okuta bibembawa boya okuta ke babomi mutu poso ki babotoli eloko mutu akoti na kati ya okolanda ete poso kolandia oyebika ko bombo facilement donc batu bazokota na bango kimia awa omona batu bavandi kuna na pasi Bakomo benga ngo kingakati awa na kingaka nde place bandumba bazosala ndeko to succès pas na yo biso to aki otala bandali notre manière à dénoncer cette situation pour eza inhumain bato bakovana na condition ya fulu wana te ta on atali stade na leli na comprendre que ndoki ya mboko ezaka congolais moko oyo mundele te o ADF na lute rebelle yete eza ba congolais nde babomi mboka na bango moko stade modèle en plein Bandalungwa na ondima te projet e bandaki depuis Kabila projet matata mponyo mutabandaki ba projet oyo biloko abeseko ezaki makambo ba stade monsieur esila te quand on a posé nous avons une enquête bosolo esali toute une enquête sérieuse sur na makambo ba stade tozo publier ngo kala mingi te boko monango yo za chef à quartier chef de rue. Chef de rue. Doyen Bandal. Doyen. De Bandal depuis 55. Très bien. Premier tout d'abord, terrain d'Abisso a été l'armée. Après l'Allemagne, il y a une mission. Après terreau, il y a un Mavung. Il y a un salé biso terreau. Zaginda kuna yeza na hôtel eza kuna maktubu ana. Hôtel du siècle. Longola kuna ache wenze akosala biso terrain terrain ngala beto ku balet awa doki ba premier joueur to betaki ballon na ba achumbele ba joueur bi ya centenaire to beti ballon awa mais les lots au mona terrain oyo tango wani ko sala ngutu to sepe de bino to terrain bien mais tel le lot to problème ya terrain le lot est comme freiné terrain baby la ministre ya qui a ministre des sports. On a besoin de que ici là,
mais tu as besoin de kataka matiti botata ba poto ya bambu bana ba beta kala poto sur la terre 5 à 16 ans sur terre 5 à 7 ans qui bana beta to beta la mai de l'autre mai beta et to ni ba beta bale ezalité terrain le manya comme muke terrain do to tika na yango ba konzi ba si sur terrain ti lelo mais mbonga terre ba lia na bango nta ko sote mbonga terre ba lia o non lo bilanga beseko wana mbonga za ko bima kuna ba lia yango non balia yango le lota terrain tikali boy comme boy donc comme vraiment ko nzamba choke tikala kina ngata ndengeza bien to ko mo benga hotel Kingahati yango koma hotel Kingahati yango comme on va pesa yango donc au moins que ba soda ba lia ba soda ba kingela yango mais au pesi 1000 francs au quotidien donc difficile à construire facile vraiment été penser dérouler très facile à faire donc comment la sécurité alors poto bima il faut to nzela au moins na bana basi bazana bazo bina bona ba kaleso na awa libanda n'importe bazo solder libanda même parce qu'il ngakati